www.congoasika.com. Dans ma salon Zéoïnda Moule la Koti. Nga kombo nanga Victoria ezo kolobake eza ushindi na Swahili mais na lingala bazobenga ngo elonga wana ezolakisaki nga na komi Victoria ya sika po makambo ezolamuka na kati na ngai ya sika yango mpe na koti na site oyo www.congo ya sika po makambo nyonso eza ya nini ya sika yango vraiment makambo nyonso ya kala wana nakundi yango deja tokomi na makambo ya sika ya ser oza wapi mama na ngai papa na ngai oza wapi Congo ya sika ezozela yo ezobenga yo yaka na makanisi na yo ya sika nayebike kosunga communauté ngasi ko kobanda komona nga Congo ya sika na communauté na biso tokobanda koluka ba émission ebele ba sociale pona bana ponga pe na za mama ba sociale pona ba papa pona ba mama pe bango nyonso vraiment tozala posa na bango toyoka masolo ya sika po esunga bandeko na biso pe baza awa na pe baza libanda nayebike mokili mobimba ekoyoka biso vraiment na sepeli mingi komona nga vraiment lelo nazwi décision ya kokota na Congo ya sika okoti kaka www.congo ya sika wana eza site ya Maurice Premier le boss wana eza boss na biso na Norvège azo simba masolo soki opoza musika yaka vraiment il faut continuer na musala oyo sangala na baninga bokito avancer to kende liboso poto lingi mboka na biso kende liboso makambo nyonso ekende liboso vraiment naza kosepela penza pona yebike bato ebele bakosepela na émission oyo bakozala vraiment na esengo. OK, nazo présenter les boss na ngai Maurice Premier. Vraiment, bonsoir. Bonsoir. 4 pour nous confirmer ce qui bomoni ma grande dame lokola ba Victoria oyo basala ba grand masolo na kati ya ba mboka Scandinavie bandimi koya na kati ya Congo ya sika, c'est-à-dire que masolo et bando fungwama masolo ezokola. Alors lelo oyo je vous présente, je vous confirme celle qu'on appelle Victoria Elonga alonga bango aye na système asika lobi oyo nyonso ya kala etikala na kala nango tokunda déjà oyo ya sika ye na sika nango na kati ya Congo ya sika oza na masolo ya ba famille oza na ba problème oyebi ndeni ya kozwa solution te na kati ya Scandinavie et na Europe. Voici l'adresse vous est donnée, Victoria, la grande dame na kati ya Scandinavie. Moi ça mon na Scandinavie, moi ça ma solo ya propre na Scandinavie, ba mère à poisson ba tie caché et ba ma solo wana ko kende. Donc moni awa mystique, ma solo awa eza ya mystique. Ya mwana sans plus tarder azo mbela bino Seattle. On a confirmé que azo confirmé le lopo yele la ba na musala. Alors Seattle akoya akokota na kati ya interview na ya liboso na kati ya oyo parce que surtout la bêtise de leur soirée a binisi bat na ndengali sekite. Alors ya yaki o anza la confirmer na kati ya soirée oyo bande konanga www.congoyasika.net avec Rams avec 007 patou mo na kati ya bakin na mikolo ya ekovandisa masolo na kin kuna rekiteme na très mystique na kati ya France toza na Kristalova na kati ya Finlande kuna toza na Puati le DJ Puati mboka na ndeko na biso ye na masolo ya sika kuna vraiment masolo to tambola na kati ya Suède na so ya boyebi ke na so ya na Suède to ya na na Suède d'ici là to confirmer to vendre sur masolo bon mona ndeko koleka donc DJ Balele Casquito les champions David de Mukrano bango nyos toujours ya masolo de kozala mystique très mystique vraiment pour se pela ndenge ali sekité
yangwana bozo mona toze ko confirmer Rams akokota bakobeta na Kiswahili non ce zo betama donc to betama na so ke na kati mboka oyo na kati ko ngwasi ka ba langue nyonso ezali Rams boto kisa langue nationale bandi mabino ki ya solo kongwasi keza international za nationaliste tozaka na lingala te tozaka na swahili te na chiluba to so na ba langue nyonso to sangisaka biso to sangisaka bandiko yangu Tola. Ndiyo, ni furaha sana kumpata dada Victoria kuwa pamoja na sisi katika adrese ya www.kongoyasika. Tunafurahi sana kwa sababu yeye atatoa msaada mkubwa sana katika mambo haya ya kuendeleza jamii. Atatoa msaada mkubwa sana katika kuendeleza mambo ya watoto. Atatoa msaada mkubwa sana katika mambo ya sociale, ekonomi na politiki. Tunafurahi sana kumpata dada Kave. Sijui unasema dada Kave? Vraiment niko na furaha sana kwa kuona leo naitwa ushindi kwa lugha ya Swahili. Wanaita jina langu Victoire. Maana ndio maana yake ushindi kwa lugha ya Swahili. Nafurahi sana kwa sababu mambo ya zamani imeazika. Sasa mambo yamekuwa mapya. Nahitaji sana wandugu wetu wa Tanzania, wa Kenya, Warundi ambao wanaongea Swahili na wengine wa Rwanda ambao wanaongea Swahili, tuungane na sisi sote pamoja ili tupate kufanya kitu kizuri katika nchi ya Norway. Juu hapa ndio fasi ambayo tunaishi. Hatutaenda kupigania fasi kwenye hatuko. Tuwe na umoja, tuwe na upendo. Munitafute, niwapatie habari na nyinyi munipatie habari zenye ziko zinaendelea. Asante sana wandugu na wakaribisha sana. Mtapata namba yangu kwa le boss Maurice. Anaweza kawapatia namba kwa mtu anahitaji namba yangu ndio kutafuta emission mbalimbali na kufanya publicité mbalimbali. Kama uko na boutique yako, kama uko na salon de coiffure yako, unaweza kanikontakte, naweza nikakuja nafanya publicité, itakuwa ni kitu ya mzuri sana. Tuungane kabisa, tuwe kitu kimoja. Asante. Na kingine kitu cha lazima zaidi ni kusema kwamba binadamu umeumbwa na Mungu, haupaswi kusahau. Mwanadamu uko na sherehe tatu. Sherehe ya kwanza ni ya kuzaliwa, sherehe ya pili ni ya kuoa, sherehe ya tatu ni sherehe ya wewe unakufa. Kama umezaa mtoto usichoki, unapaswa kutukontakte. Nimero ya telefoni ndio hiyo ambayo mnaona kwa ecran. Unamkontakte Maurice Premier, atakuja hapo, atakushughulikia mambo ya nini ya birthday, mambo ya nini ya anniversaire. Na kama mtu ana mariage usichoki, unapaswa kumuita Maurice Premier. Anakuja hapo, anafilme, anafanya mambo mazuri na wewe mwenyewe utafurahi. Kwa mambo pia nini ya video ya kufa usichoki, unapaswa kumuita Maurice Premier au unaingia nini mu adrese ya www.com kongoyasika.com au .net, utampata Maurice Premier. Unatuma hata email hata nini, atakuwa kujibia na mambo itakuwa mzuri. Ile ni kweli kabisa, ile ni kweli. Karibu sana wandugu. Tunawahitaji sana, mko wa muhimu katika kusanyiko hili. Mko wa muhimu katika site hii wandugu. Karibu sana tunawahitaji. Hata ukiwa na matatizo yako, amekunyang'anya watoto, mambo mbalimbali, usijali, tutakupatia mashauri. Na ile mashauri itakusaidia, itakupeleka mbele kwa sababu mimi nimekuwa Victoire, nimekuwa ushindi. Mambo ya kale yamepita na sasa yote ni nini? Ni mapya. Asante sana. Hivi tunamkaribisha le boss Maurice Premier. Karibu sana kwa kutuambia kitu kidogo. Asante sana boss, karibu. Vraiment de to sa boye to ya baki ba comédien na biso na musicien moko dokolos. Vraiment papa na se pelisa biso trop. Frère vraiment to le line na ndenge ya mukete. Ndeko nanga soki ozanga ki awalelo. Vraiment mawatro. Na biso mawatro vraiment. Pozanga ki awa. Likusiko nazo ya mbela bino nani? Papa de Kolos. Vraiment na respect na pesier. Na bengi papa miaza papa nangate. Na ko za mkono na mena bengi papa pona respect. Vraiment welcome. Dada yangu nafurahi sana dada yangu. Asante kabisa. Nafurahi sana vraiment. Kwa yote napita hapa. Dada Victoire, maana yake ushindi. Maana yake tupendane tu sisi wote. Tuache marongo haya. Tukiana. Tupendane. Wale wenye hawakuja. Peut-être prochainement wanaweza kuja. Je sina mingi ya kusema. Mais vraiment mimi nakuona hapa lakini sijue kitu ambayo kimesababisha uonekane hapa kwa siku ya leo. Unaweza ukatu expliquer?
ndio naonekana hapa juu walipropose hii contrat na ni contrat mwana alifurahi juu nalikuya pe ya feta passé déjà passé pekee kama 95 96 na pepe kale tulikuya hapa juu kuonesha tu kazi yangu pia kucheza ndio wewe wanyama ukuja watakuja hata prochaine naikuja tu juu fete ya mama ya Mama Africa Association Mama Africa juu mimi niko artiste na pia kufazi yote vraiment nafurahi sana sana tena soki vraiment ndeko oza awa olobaka Swahili olobaka Lingala toza na posa na yo toza na posa ya minoko nyonso Kiluba Chikongo oyebi ndeko nanga toza na posa na yo makasi po mususu baza awa baya awa bima na mboka bayebi Swahili te bayebi Lingala te bayebi ka Chiluba na Chikongo vraiment welcome bino nyonso oboza musika boza pembele bobenga kaka Kongo ya sika Maurice Premier le boss yende zo simba makola wana Norvège na Scandinavie nyonso oh ye kaka soki ke na Suède kutie soki ke wapi Denmark ye kaka siko tozoluka tofongola bakote misusu ndeko nanga yaka vraiment yaka toza posa na yo nazo benga na bino mtu moko awa na ebite soki boyebie fonga nazo na esengo vie na biso nani boyoka vie Chatula asekisa ngai vraiment na lela na munoko ya mboka welcome papa Chatula welcome mama habari mzuri mimi mnasemaka Kiswahili ni kidogo kidogo naona kabisa mnasemaka mke kaka tuagia wana Scandinavie comme on est allé journée à mama le clôture nango yango moni to yaki poto sepelisa bato nyonso ndenge basepeli awa vraiment esali biso esengo kosomba po Scandinavie ezali mboka na biso tolingi yango mingi tosepeli nango et surtout baneige nango mele tosepeli nango makasi vraiment naza mpe ya kosepela asepeli mpona baneige ngai nalinga na neige te ngai nalinga na neige te me naliaka baneige tala kaka wana eza koloba nini vraiment toza na esengo mingi ndenge toyambi papa na biso Chatula asekisi biso lelo toza ya kosepela vraiment na alobi vraiment nzambe apambola yo apesa yo ebele mayele ebele okende liboso po mboko toza nango eza mboka moko a stress makasi ndeko soki oza na ndako yoki ke mtu moko akoya awa lokola vie na biso yaka penza longola stress ndeko na ngai tala mboka na Norvège eza na stress makasi place ya kokende eza te eza lokola ba Chateau Rouge te lokola ba Bruxelles te mpe ke matonge ezalaka awa biloko ezalaka te toza kaka na ndako chaque jour mais jour ya tomoni toyoki ndeko moko azoya kosepelisa biso il faut biso nyonso tolamuka toya tozala vraiment na motema ya kolingana biso baafricain bacongolais surtout tozala na bomoko soki oyoki bapanzi ke moto azoya il faut ozala na courage oya ndeko na nga ata futi wana 10 euro 5 euro ekosalela yo nini tandenge oza na stress na ndako nazomona oyo ebele bakomi omona elatisa pato ekomi salite makasi bilomba salite nasi na reprendre mbala moko mpona nini stress eza ebele babotoli bango bana na mboka oyo bakomi na stress ebele ere so oyoki moto azoya kosepelisa lokola vie na biso Chatula yaka ndeko na ngai oseka eleko wana eza nécessaire na vie ya mutu kosepela eza te nyonso ovanda olela eza bien te ok toza na biso na vie na biso Maurice Premier le chef alingi alobisa biso eloko moko vraiment Chatula est-ce que ça confirmé sorti na eza lelo akoti masolo oyo aza bagrande ya maboka oyo amoni te masolo eza confirmé andimi akotango yo oza muta kala est-ce que elobeli na ye ndenge oyoki ye est-ce que okoconfirme akota masolo oyo oui aza na courage déjà donc ebandeli nyonso ezalaka mwa mikakatano na ye lokola courage ezali vraiment azoloba kitoko bote mpe ezali donc rien à dire tozopesa ye bakoswa akende toujours liboso na kongo ya sika vraiment merci vraiment vision ndenge oyaki awa omoni Scandinavie ndenge nini ouais nasepeli nango eza mbala liboso na Scandinavie mais eza ya suka te tokoya tokendaka bamboka misusu bana mpe boyawa tokoya mingi vraiment nasepeli mboka kimia kitoko vraiment rien à dire omoni picho pacho de Norway à Sota du Congo omoni café noir de la Norvège
omoni donc secoute les millions jeunes secoute anonyme omoni bango nyonso baleli basepeli na otalaka tant ozwi elingisi sale mobimba nayebi ke okoya tokolo sabinisi grave mpo mbula ebetaki makasi basino ekweyaki makasi bao baye basepeli bao baye te bakoya d'ici là 2-3 mois bozozonga ekozala so ya ndenge mosusu avec vision mosusu nayebi. Vraiment, je te félicite aux arts professionnels. Alors, yo foulaka, au foula, bah, journaliste dans Paris, tout le monde a l'impression qu'on a combat si les années les boss Maurice de Mengaye. Vraiment, les boss, dans ce pays, quand ils ont malamu, qui nous ont toujours les bossos, quand nous sommes les hommes, image qui toko, la fille chopa, tu vas essayer la musique, mettant la pomi, bah, Fado Star, bah, Mopé, bah, essayer na makambo, nous bah, Prince, bah, Bobo. Baboka Unga, Wakambongo, Bill Gates, Zaïwa, Bamutu, donc, Baïsenga, Benedict, Batunio, surtout Papa Tito, Baïsenga déjà qui est comme Sika, Awa, Simba Yango, Yozali, Mokambi, on tire toujours Molende, on pousse toujours le bosso parce que nous sommes tous les vitesse, et c'est que toko. Yeyo oh kaka yeyo omoni ndeni mutu nakala na banjili ya relation kala oh kaka picho pata le kaka rarement na image soka ndimi aleka ba yo kaka ba to luka kaka ba yo la tele longi na est-ce que kosi picho c'est tout la zawa picho pacho ozaka rare na image kombo ekende sa papa bayemba abelela yo bandana podium ozokita picho pacho wazego alela yo fort picho pacho kende sa mona bakia yeyo picho pacho mutu na yo yeyo ese moni ozanango oyambie kitoko est-ce que c'est peli ça dit c'est peli privé omoni sengomi na mama nenga zaba omoni nini bicho pacho sa kolo Scandinavie so confirmé hier Victoria grande dame à Scandinavie Victoria ngana ngona kolo mingi te ponga te ba voisin mais y ba te c'est bon gagné tu ba te ba all milliard c'est de fungo milliard Victoria na all milliard c'est peli au confirmé Victoria da couper Victoria on a Rams derrière la caméra Rams na sima adam de Rams yo il faut donc ba griffe on est moins na bien l'ambassade de Namakabi qui toko donc tout ce pays a trop Norvège mais qui toko Victoria na pointe donc animatrice Mikolo yo masika donc on confirmer qui toko donc musale qui est toujours liboso donc malasima to mo na susu et Scandinavie attends qui dans Paris d'ici quelques jours to Lukayo so ya mabiso to na production pe donc yo ka ba producteur to ba producteur sur la masolango lobby avant aux avions ma production alors que tu pas to simba na biso ya azana kwenda photo ka ba Amérique pa papa en anglais c'est la Norvège mais c'est comment ça Scandinavie comment ça Maurice Premier te parce que les cas partout il y a Scandinavie madame bosso muto ba ya vile c'est la zate donc vraiment merci à tous les minga na sepeli Maurice Premier Koba Musala na ndeko Rams na Bilili Ramazani il a toujours pas tout monde na kin vraiment donc il y a dans ce que les kin na Royamba avant d'avoir la Finlande a qui installer bureau à 3 niveaux déjà c'est maman Odette na Stockholm maman Odette na Stockholm maman maman Odette tout bana Suède
bana Finlande na koya na soki kaka na Norvège te na koya Scandinavie mobimba nguli étage à suka nguli kuna nguli tanto que kanga masolo mala mwasi nguli la grande dame ba donc kitoko to c'est tout la zozo Eric photo mama sage mama sage mama Louise kuna zo zela yo et ko na kitoko trop donc biro mobimba ba petanga yi kaskito ba ko la grande soirée bazo bengisanga nga na profiter na ça mo ki tous en a besoin na yo. Merci beaucoup papa vraiment na pese bamba mbote belé bonne soirée chance belé na maman Victoria toujours au mouvement vraiment merci beaucoup pour avoir accepté le micro de boss Maurice Kébé le Diego Kao de Scandinavie. Okay. Alors Rams et Debi Sokuna approchez un peu langue nos sobeta clôturer le solo. Ya mener que flic pour nous que me a cafotele lit so me cheder. Ya visi a de no de vilia trefos. Elle contacte os el mogo po www.congoyasika. Jusqu'à trefe en man so tere Maurice premier. Daar is het ilham. Welkom met dit probleem. Doare nosk ik denk dat voor die daar Congolis que side elere utlandis que side bare komen dus ka voor helpen vrouwen. Oké, tous un tak. www.congoyasika.com. Domasolonze oyinda